Yo opesaki moto mikolo na se atango po aya mobembo ndenge koma na mokanda ya Lévitique 25-23 olobi ke moto akozwa mokolo libelaki ozali bapaya lokola mpe obola esengelaki alata nzoto oyo alataki alongola yango na nzela liwa apres alati oyo epolaka te nde se banango amati lola bokabona nzoto na molimo esalaka pasi pamba te nyonso aza kosala na se ya ntango lisuki aza kopesa na famille akosala yango lisusu te pamba te na ntango nyonso na circonstance nyonso tozongisaka abe merci epai tata nzambe lokola esepelisi yo kobenga molimo ndeko na biso papa toye mpona kosala dernier demeure na ye ndenge famille okotisa mwana kimia nyonso tokosala tika ezala na kimia ti tokosilisa molimo na biso onkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Recebe sua promessa. Já não está sonhando. Urgence. On a les calicosos na cama. Ceux qui n'ont pas kamba. Yaya. Tokosolola na ba projet nyonso naza nango ba projet agricole yo lokolo sotiaki motu na makambo ya bilanga yo nde nakoya koyebisa yo makanisi na ngai opesaki ngai promesse na yo nzambe mutako réaliser yango dans la confiance. Otiki biso. Mama Clémence ayebaki te koza kobela. Famille na yo mutu moko ta ayebaki koza kobela. Oye kokufa mosika ya bana na yo, mosika ya mwasi na yo, mosika ya bandeko na yo. Tomesana na kimia. Tomesana na kimia. Tomesana na kimia. On a négligé tes soins. Soko sana likambo ndeko. Yebisa bandeko na yo. Jeudi oyo qui passe. Yo na hôpital basalisi yo o reprendre soko yebisaki biso bandeko na yo tolingaki kosenga malade na yo ekende ko luka guérison na Kinshasa esalamaki bongo te po toyebaki te ni mwasi na yo ni biso bandeko na yo. Mutu moko atikalaki koyeba te ke yo osi okwei mbala misato toyebaki yo moins de 100 personnes baye kolanda yo po bakunda yo po tokabwana ya suka omipesaki banda bomwana na yo. On a écrit ce qu'il dit.
esaki mingi na église omi makambo oyo eyeli yo. S'il y a eu des fatalités, s'il y a eu des erreurs humaines, osengi olimbisa bato nyonso. tosola bino po papa mosusu tomona na kala or que voyage nyonso ya liwa po toya komona yo na liwa. Bernard olieke bino bokunda biso batata me biso tokomi kokunda bino mbo toyebi te toyokeli yo maladi te. Mbala moko telefone boya Bernard akufi ekambo te eza nzela biso nyonso. Soki liwa na yo eza na kota biso batata esika okeye landa biso batata. So mpe eza na kota famille na yo landa oyo asali ezala bakamarade banguni landa bango. Makambo mingi ya koloba eza te. Bernard kende malamu adie mosevera na kombe tata mwana mpe tata molimo santo oyoki liloba ya responsable ya famille mpe responsable ya tata moboti ya defin no bakoleka tosenge animation ya famille soki esili bongo sima tosala dernière prière tosala levé. Zolanza waboga mwana kwa Yesu Kristo avana mkailu masu mabedu mengi la ubebunga mwendu bengi ngambula masu wakiyeko neti dibundu kuna mbanza alemai unu kikitata boka tuli mundilo ni tulombele papa lo zibla mielo melu selemi pasi kavunda mujegi tulweke moloko tutombola vimbu pastor nata unandiapo wiza kala yetu bomba fami bomba dibundu bomba nketo bomba bana keda za tulombela salava kebeto mawotu asadla mvuisa kangelo tatubandongo se mwani mwanda vetu maonso amen leve di corps faki
na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo toza kosala cérémonie ya suka ya tata na biso yango tokosenga nzembo ya bato banso na tata to mama moyebisa nzembo soki nzembo esili papa révérend ndondo akotinda biso na libondo Silwa nzambi ukansila muki mwana kyande Ngela mese salukya ngunza nzambi Adila salukya nzambi mukeleka Tusadila salukya nzambi mukeleka Nzambi mama ngito buluka Urondra njambu tata, njambu mwana, njambu pungi. Inuhore tata Simon Kimbangu burubo yembe. Chaibo kumberi tada kiangu wari njambu kwa banu baba iki. Yukada bina pungi uona manyu bina manyu. Karoki kata fami hore tata Simon Kimbangu burubo yembe. Amen. tali lise kwa mpe bomoi oyo azali kondimela ngai akozala na bomoi ata asili kokufa moto oyo azali na bomoi mpe azali kondimela ngai libela akokufa soki moke te nzambe azali ebombamela na biso mpe nguya ya biso ye azali mosungi oyo azali na biso penepene na ntango ya pasi tika mitema na bino mitumbulama te bondimela ngai bondimela na ndako ya tata na ngai bizalelo ezali mingi soko bongo te nta neno nkeka ezalaki te mpe se na mokili bisalemi te yo ozalaki nzambe okokona ekobotama na molimo te soko ekufi oyo ekonami na mabe ekosekwa na bolamu oyo ekonami na kolemba ekosekwa na nguya oyo ekonami na nzoto ya mosuni ekosekwa na nzoto na molimo mpo ete nzoto na mosuni ezali nzoto ya molimo mpe ezali nayoka mongongo kobima likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi kati na nkolo baye bakolongwa sasa ipi molimo elobi ete bapema na misala na bango misala ya bango mikolanda bango mpo etikali epemelo epa na bana nzambe bakongangaka na mingongo makasi koloba ete lobiko na nzambe na biso oyo afandi na kiti na bokonzi mpe na mwana na mpate baye wana bakobimaka na minioko monene basukoli minkoto na bango bayesi yango mpembe na makia na mwana mpate kiti na bokonzi ya kozipa bango bakoyoka nzala lisusu te soko mposa na mai lisusu te moi ekobeta bango lisoko moke te na moto nyonso mpe te po ete mwana na mpate oyo na kiti na bokonzi akobatela bango mpe akokamba bango Mususu asimba. kufa na kobanga eloko moko te pamba te yo ozali na ngai elongo Kristo yo ozali mokonzi na nkembo mwana na tata mwana lobiko na bandimi banso na mabele putulu na putulu na bebe putulu tokotika molimo marie na nzambe mozalisi wa ye pe na mobikisi na eliki ya solo ya boseko ya bomoi ezali na nkolo na biso Yesu Kristo mokonzi wa biso oyo akufa pe asekwa azali na loboko ya mobali ya tata nzambe tobondela o nzambe tata wa biso ozali na biso penepene pesa biso makasi pe nguya pesa biso mayele na bolingo bwa yo mpo ete kufa pe bomoi bwa sika oyo ya yo ekoya ekabola biso na yo te tozala na nkolo ti suka na ekeke
longola koyimayima mpe kobanga kati na biso, pesa biso makasi mpe elikya mpo ete toyika mpiko mpe molende tokokumba mikumba na biso ya mokolo na mokolo kino suka biso mpe tokoma na bomoi ya seko bozali na Yesu Kristo nkolo wa biso na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Amen.